Ouais, merci bandeko tout boza connecté bozo tala biso na poto babi toza awa le 30 juin meto ko luka grand notable ba kolo Kinshasa ba teke ou moto sona ba par rapport ya Kinshasa ngezo ke par rapport à journal lelo. Bonjour grand notable. Bonjour monsieur le journaliste. Bonne santé. Santé ça moi bien. Oui, qu'on s'est présenté par bandeko ba talo na poto oza grand notable oza nani expliquer biso finalement to yeba. Bon, nazali grand notable ya ville de Kinshasa. Nazali donc na représentant ba notable parmi ba chef coutumier nyonso ya teke umbo na ville ya Kinshasa. Na représentant notabilité et puis gardien de la coutume. Vous gardien la coutume. Surtout par rapport ya bino ba teke umbo Kinshasa, mboka na bino zo ke ndenge ni évolution. Bon, mboka na biso zo ke dans le sens que bateau ndenge exode rural et salamina RDC. Bateau bazali koya tokotika bango bongo te yango mona que ça c'est ça ko funga toujours ça c'est ça ko funga bo bateau wana bazana besoin d'espace ya moke bateau ngape bandako yango pe to za ko sunga bango pour ko pesa bango to suke zali moi terre bazui bateau ngape bandako bo ba fana na ba famille na bango. Mais grand notable, c'est comme si Léon Kinshasa tout s'intéresse au binote bateke mbakolo Kinshasa, c'est comme si boyoka na raté. Silence ou absence na les par rapport à quoi? Bon silence na éviter quelque chose autour de l'ingo kolobanini. Puisque si par décision c'est un cannabis c'est ma décision de sortir de Santa Bateke ou basala resouté malgré que ma maison a changé mais ba kolombo ka vraiment autochtone toyoka ka bangote bon ba kolombo ka tozali mais tout que direz-vous bazali ko bossa na biso pour le les capitales les a corriger tous les 26 provinces ba peuple nous bazo ya ba mususu bazali finalement na se croiser avec un étudiant azana 3e graduat. Quelle est la première capitale? Il y a RDC, et c'est grave. Puisque histoire, on ne parle pas de sur l'histoire, il y a bisoté dans l'école. Et là, on a que passer par ministre et enseignement primaire, secondaire. C'est quand même l'histoire, il y a Bissomoko, il y a Congo, il y a classe. Pour moi, on a comme une école secondaire, il y a un territoire d'origine, mais c'est grave. Mais là on a aussi que ba konjo yo bazo sala bazo sala ministre enseignement primaire et secondaire et professionnel histoire yo baza kutanga bana ba instaurer système yo ya kala bana ba ko ko quand même histoire ya Congo hein histoire ya Congo okoko tuna ye net ngai nazali awo naza ko représenter nkoko na ngai oyo ba pesi komi na monga fula koko na ngai monga fula ne koko na aboti papa na ngai koko na ngai yemuta boti tata na ngai mais soko tuni bana même bazo fana na monga fula sani a habité alors or que il fallait que bana bazali awo ba yeba ke monga fula azalaki chef coutumier ya bate ke umbu. Hein? Et que ça la malade. Mais histoire, bana bazoye bana histoire ya mboka na bangote. C'est grave ça. Mais notable tout ça par rapport à nous il y a journal le to banana to bosana ki to kota makamsusu mais journal le 30 juin. Bile taka bakolo Kinshasa bakolo ba belé. Et rappela rabino ni na journal le 30 juin. Pour indépendance mboka na biso. Bon pour na biso bankolo Kinshasa. Quand on parle du 30 juin, on a d'abord le 4 janvier. Le 4 janvier, ma commune est à Kinshasa. Après le 4 janvier, les politiques qui na table ronde pour accrocher l'indépendance de la RDC. Bon, le 30 juin, jour où il y a indépendance, il y a un cannabis. Alors, le 30 juin, il y a un monique, il y a un grand maître Cobra. Maître Mpassi, avec ça moi manifestation en mémoire il y a maître Cobra. Il y a on a tous allé c'est pour la date il y a indépendance. Base sportif bakanisa que bakanisa indépendance oyo na manifestation. Mais par rapport à le 30 juin, est-ce que le binota que bakolo mabele tous ça évoluer sur place spirituelle, tous ça en retard ma casse na makambele. Mais oui, c'est oui. Sur total, retard pesa ya makambele. Mais qu'est-ce que bateke vous bazana nini? Pour koloba. Quand même les autorités sont là. Hein, biso tous ana loka koloba, biso tous total. Mais ngana tali que à l'époque na yebi que nazalaki nanu moke ba date musu nazalaki comme on était bakonzi lukola ngai nako représenter koko na ngai ngafuna bakonzi musu bakobengisa ngai mwana yakana bakobenga ngai nake bazotuna ngai mwa makambu bele na yebi ya Kisasa
Ce qu'on a grand notable, ce n'est pas pour rien. Nayebi ba histoire rebelle ya Kisasa, denga Kisasa bandela tie comme alelo. Nayebi yango. Bon, oh les ali que soki na tali que mutuna wana za makasi na koloba kena grand chef coutumier et au président ba chef coutumier Ngandoli. Chef Ngandoli oui. Na koyebisa ke bon mutuna botuninga na kokite mais na pesi bino adresse bo kene botala grand chef coutumier le président Ngandoli a koyepesa yo réponse. Mais tout ça par rapport à la ville à Kinshasa. Pour le monde entier, dans l'Europe, partout, la diaspora, mais même pas de est-ce que les lots, tout le monde a makamotsu les canaux politiques, ah, bah, tu vas faire la marche, makamé, baby, bah, colomba belé. Botala, arabe, qui m'a beaucoup le bac, l'autre côté, la moka. Bon, makambo est allé, que y a allé politique. Bon, chef coutumier, azalaka a politique mingi. Fala mboka ne falo monopole pour qui va serrer moka matadiki bala avec que bosilika qui pona ba érosion comme qui partout. Il y avait matadiki bala. Matadiki bala akoko loba puisque azali chef coutumier. Ngai nazali notable. Hein? Vie akoko loba biloko wana biloko ba chef coutumier ba kosala. Ngai même na yebi yango. Que ba chef coutumier ba tomboki. Bazo sala boy. Na kolobelo côté puisque na mona nanu mokonzi mo côté abengi nga lobi grand notable. Pourquoi boy? Moi na lobezalité. Ce qui est allé que bakonzi batuni toujours mona boy tout ça la bonne pour makambo izalate. Na ko répondre bango. Mais ce qui bakonzi babengi yote na kolobelo côté. Ce qui bat bengi ba ke ko tuna David Matadikibala que boy yaza en tant que chef coutumier a ko répondre en tant que chef coutumier. Mais ngana ko répondre na place de chef coutumier te. La différence c'est entre chef coutumier et notable. Bon, chef coutumier, azali, d'abord, chef coutumier, na biso, ateke umbu, tozuaka chef coutumier en remplaçant donc un arbre généalogique. Oh, ya kei, na famille chefal, moussou soit remplacé. Mais le grand notable, il est choisi par le chef coutumier. Baponi, aponi. Bon. Et puis, il faut quand même net ngai, na représentant koko na ngai monga fula. Monga fula zalaki ngana remplacer batikela ko pouvoir te mais bapona ke ne kopona bapona ke kopona par rapport à force spirituelle notable na chef coutumier na leki na force andengini bokoko na ninga bokoko mais chef notable à gardaka azalaka toujours à chef coutumier azalaka lokola ba conseiller là-bas un notable azali conseiller ba chef coutumier ce qui problème mo ko zo kene na coutume zo tengama notable ko baté zo kene mabe zongawa hein azali ba conseiller ba ko zo chef coutumier lui il azali likolo ya chef ya notable hein vous comprendre notable azali conseiller ah ba conseil toujours mon que communauté zo kene bien te bo sala wana to pesa conseil. Les grands notables, par rapport aux notables, aux conseillers, chef coutumier. Ngamoko nazali na oya chef coutumier nanga grande sœur nanga mutaza chef ten maman sanga ke suka melen yenda zali chef direct na groupement nangai to zali na maman mbuka moi sipe ye mutazali chef coutumier chef de groupement oya remplaçant honorable Kinzozi ye mutazali chef coutumier na groupement nangai. C'est comme si tu as Kinshasa na yo au boti bana peut-être ko zapena bakoko mais lelo bakoma bana na bino lo biso bana na bino be bakoko bakoma loko boya ki kutima ka mboka makasi osomo ateke no par rapport à ça régler nos ala non nazala na régler te puisque batu mususu bazo boya ki chef coutumier mais biso batu ngape na sambelaka Jésus peut azalaki mais Jésus peut azalaki na clan na ye chrétien oui je suis chrétien Jésus peut azalaki na descendante na ye azalaki na ko tango alobi ke fils d'Abraham fils wana nini ezali généalogie so tali na Bible généalogie de Jésus-Christ ezali na Nouveau Testament tout ce qui dit ça ezali coutume na Israël bazape na coutume na bango votre travail c'est comme si vous avez bandoki makambe bel na ah ba look na bino ti ba rouge boy ba médaille bank ça rappelle bato oui bandoki pe bazali na ba chef coutumier na ba notable bandoki pe bazali o pe bazali ki bandoki te menzamba sala ye na ndenge na ye e bazali. Mais quand notable ba bibele lobino mutu se mettre dans la ville à Kinshasa par rapport à ba conflit parcellaire par rapport à ba concession bozo te capé en désordre bino ba kolo ba belé ba teke ba chef coutumier ba notable. Oui na boité et quoi ça la frère mais bato teki ki sasa bato teki ki sasa nyos ezali ba chef coutumier te la plupart so na olingina la gisayo ba pas yebele ba o ba ke ko buka ba chef coutumier ba buki dernièrement
nayoki babomaki côté basalaki démolition na commune ya Nsele kuna. Est-ce que bachef coutumier bato batekaki so batali bandako ezotongama partout na basite chef coutumier arevandaka puisque azogarde aza gardien ya biloko oyo bakoko batikeli bango soki bato bake kosampare bake kozwa mabele na ye bakoko batikala makasi ke bapesi droit de jouissance na ye te chef coutumier akodiskute akoloba akolanda po aloba. Mais par rapport à la décision de Marabé, ça va considérer par rapport à la décision politique. Pour nous, on va appeler à côté de Marabé politique. En tout cas, nous avons côté de la politique pendate, puisque nous avons que côté de la biso de la penda, mbala moko ka to respecta qui respecta qui ma chef coutumier na Kisasa et puis dans ma province Nyos, dans l'assemblée provinciale de Seleman na mona qui les quotas a été respectés. Quel est le par rapport à la ville de Kinshasa? Bon, regret à Kisasa dans le sens que na ba fonction mingi o baba to bande ko na biso bazwaka batenaka compte ya Kisasa te biso beto tenaka compte que po bazwa pe batu na biso pe ba participer quand même na ba fonction mususu za na Congo. Na ko pesa exemple Kisasa na kati ya Kisasa prenez note Kisasa toza na ba entreprise belé za la mboka na biso moko meta ADG moko na Kisasa azalite même DG ya moko na Kisasa ya teke wumbu azate alors wana zane regret na oyo ngai na mona puisque to tangi likola bango to tangi ba université likola bango ba institut supérieur likola bango mais ba ignora kabiso bande kuna biso musu si on peut pied lever to sala deuxième émission mo beto sur par rapport à ville Kinshasa mais ba bile loso ki kulune comme to za bino ba chef coutumier na makama belé bozo tinda pona mpepe wana eloko moko te na malobate ko ba pona makama ya kuluna keno bo sangana bino ba ko Kinshasa bo déclarer que maloko ne si ba to kufa trop mais non biloko ezali ke ba kuluna soki kuluna sali eloko do soki to sali ke ba kuluna ye asali acte chef coutumier a manifesté kayango ya moyen de manifester ça mais à quoi le battre que la manifestation boy non ko manifester chef coutumier soit manifester mort d'homme ou bien bato bazuma boma alors laquelle il m'a asuka laquelle il m'a bé pour na biso ba mfumu ko lakisa musapika ka boy no lobi ke yo eza dangereux si tu veux que nous mami na Kinshasa ne bino ko ko lakela pe bana ba jeune fille ma bébé non beleki makasi na mboka na bino Kinshasa wana ya province misu wana yango te kindumba eza partout na Congo partout même en Europe kindumba ezali même na Zik kindumba ezali ba prostituer na poto bazate au de la fin avec ozana bona koza fatigué par rapport à manifestation de bengi yo to kangi mo milice umeli osi bande ko ni ba wata libana na poto bo bande ko na biso na poto eloko na websa bango ke basala effort pour développer ensemble le Congo yo biso na bango kofinga kaka te oh boy oh Jean salaki boy oh Kinganda salaki boy wana bien te mais to sala effort na biso to tikali awa na bango bazali kuna to développer mboka na biso eza mboka ya biso nyuso dernier mot na ngande yango kombo na yo ko pesa pela batu bawata bon pour le bébé place aux chef ngai nazali na Kisasa kombo na ngai Edouard Mbabu Masuta nazali na Kisasa na région naza kofana na commune na Mongafula nazali grand notable et gardien de la coutume Teke Wumbu concession zelo ko pamba ba parcelle ligne ba vide ça la concession ba to luka pona ko contacter parcelle biso to teka ka lupangu te mais ba concession mie ba teka ka lupangu te ba coutumier soka pesi asenga ka jouissance na ye to tini ye na faire foncière to teka ka lupangu te chef coutumier teka ka lupangu te mais adjoa ka jouissance na ye alaxi terrain ake ko terrain to tindi ya kene na cadastre akele boso la commune po ba nga kango système inversion donc ko jali boso ma belé na chef coutumier la question moi terrain au petit jouissance na ye auquel la commune après commune auquel na cadastre alani makamona c'est ça malgré ce qui est politique mais moi de la fête que comité laïque peut balancer moi ni kala mingi ta pour na makambo moi va so déclarer mais bino pe boso ba bino loko oyo bon nande na lobaki le boso que coutumier a salué un arbre, une église au centre du village. Donc ma camba politique bon, bamusubalanda na bangote. Wana na koko loba makamu ya politique wana te. Ça est tali penanga ite. Merci beaucoup. Merci ngamu na remercier. Merci.